Waneza théorie. Selon la constitution, Joseph Kabila Kosonga président Namboko yote. Le bobo ça la coup d'état peut aussi mbakate puisque bango basa 500 peuple congolais na Kinshasa tout ça 15 millions. Justice na défense. Selon la constitution congolaise, le commandant suprême des armées et de la police nationale s'appelle le président de la République. Le premier magistrat Mbokoyo, selon la constitution, s'appelle le président de la République. C'est-à-dire que le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, ils expédient les fonctions administratives. Ils ne peuvent jamais engager le pays. Tu sais que tu peux travailler avec n'importe quel ministre de la Justice et le ministre de la Défense. Bako ça de l'autre côté, puisqu'ils dépendent de la présidence. Bon, encore. Les gens qui ont bokonzi, bangomi balé, au lieu de gérer, bangomi gérer, bangomi koliga, bangomi zizani pour bakabola. Même toko kabouanate, tu sais que du Félix, na caméra vitale, bako kabouanakate, bato basoko zizani, eza ya lukuta. Mais mukolongana kozo vérité, mususu, andori on a sebino, je vous le dirai. Mais du moins jusque là, vitale caméra. Bana ligue des jeunes ceux qui basent kopesa bino mongo po boluka zizani bokozwa zizani ya kosakana te tokopelisa moto biso tout alors munguna kopolika toke de même na logique muto asa directeur de cabinet mapangu na nyangwe na lingwala ekozala prix 358 350 1,5 million. Est-ce que na lingwala wana na nyangwe lupango kozala 300 000 lukuta c'est du mensonge toke de logique yake lupangu na nyangwe. Et comme 300 000 jamais. Alors c'est-à-dire ce qui m'a pango. Est-ce que tu as 10 000, 20 000, 15 000 à mandako? Tu es un directeur de cabinet. À cause d'un bon mandako. Babia kocha ba conseiller mo lunge ali ba conseiller ba sala tenyo soka kaye moko. Mais ba conseiller mo ba conseiller so ça ils apprennent. Nani ngwa za conseiller na présidence ko na sa sala. David Mukeba. David Mukeba ça la place David Mukeba. Ah, tu as conseillé mon colomo côté, il dépêche ma salate. Mbana liboso David Mukeba comme conseiller. Aibi Moussala wap. Il a pris sur l'état. Mais caméra ça fait plus de 30 ans. Ils n'ont pas la même expertise. Alors bakoko sangis. Et puis tokati makamut. Plutôt que le baka na télévision pour na conseiller de battre. Wana ezeli bango na peuple. Nani muto ebite ke garçon tuni wana ke asadi na motema be alingaka kime na mboko yote. Muto so yebi yango. Tokoki kokupete bana Congo Kisasa. Mais donc non so baby que Jean-Pierre même parce que batu fufu te dans ko na sucré batu badia kate et ça ba kambo Jean-Pierre batu so baby yango di semence wana à sa comparer na biloko papa yango di mutoni wana sikina posa ko diriger Congo à ce qui ministre de la défense a aussi ministre de la finance économie et finance quel résultat il a fourni. C'est un monsieur égocentrique. Il devait tout avoir. Yangonde, bandekone baki kufunda ye, mbongo nyonso tata kangi, ke ye mwana liboso, adi mbongo papa ne, asa la justice belge akosamba, yangonde azonga kino kipo ke kosamba na Belgique na bandekona ye. Congo France. Nisona bango, bango na biso, nisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Congo Masola danger, Masola kitoko. Balandia Congo France le boye madame na kati ya tranche moto sola ko etali politique ya mboka Congo lelo nazali na Bishop Chatumba otowe ko sola nae vis-à-vis bosenga kinga boaki maman Margot Luke Bishop Chatumba par rapport ba combattant ba komi ko kufa na kin to moni pasteur et pas frère sa autre biso ngana mona mboka Bishop Chatumba to ko sola lelo vis-à-vis à UNC otobi parti cher ya mona mboka Vital Kamerhe eza ko préparer déjà 2023 nango yango loto ko sola lona mona mboka Bishop Chatumba ngala mona mboka Bishop Chatumba to ko solo la ndenge balobi ete babengani directeur de cabinet Vital Kamerhe na pavillon 8 ya cité de l'OIA to ko sola pena mona mboka Bishop Chatumba par rapport à ma question d'actualité lelo na 4 émissions na biso na pesi merci vraiment mon patron Didi Pumba merci à Jean-Cy Bomoï depuis les États-Unis. Bonjour à Bishop Chatumba. Bonjour Margot, ma fille. Weto. Ah oui, ma fille à moi, la copine à ma fille aînée, Gloria. Gloria Chatumba, c'est pas que ça l'a eu. Ndamba Pambola. En tout cas, la présente ma condoléance parce que votre commune est un grand combattant. Grand combattant, vous dites à Kofi, Ezali Sony, Bande Kwapoto, Tobungisi Mutumunene, Oya Bundi Vine Mobimba, Sinzeli Yamboka, et pas France à Kofi Awana Kisasa.
Alors nalingi na pesa précision oyo eza pression détail biso bato uti poto toye selon ba courant toyeli toza na président moko mone Félix Tshisekedi président na biso mais eza na bato baza na courant ya combat depuis origine na bango ngai courant na ngai c'est-à-dire UNC ya Vital Kamerhe Sinzili aza na courant ya IDPS IDPS c'est un parti politique qui connaît 3 générations. Génération ba père fondateur, génération ba fils ya ba père fondateur, na pesa ba koko le basa na kati ya pouvoir. Alors et connaître beaucoup d'imitations. Alors IDPS c'est un parti munene 37 ans. Alors biso tozali INC, INC a que 9 ans. Mais biso déjà départ de l'Europe, tous a identifié parce que nous avons quelqu'un nommé par Vital Kamerhe comme on est Michel Moto. C'est le coordinateur qui coordonne toute action. Il y a diaspora na compte à UNC, na compte à Vital Kamerhe. Moto ça na mboko yo. Na compte à Vital Kamerhe, na compte à UNC, azali identifié par Michel Moto. Na soki likamwika ngalelo. Gloria na ngai akuluka Michel Moto. Mwasi na ngai, bana na ngai na poto bakuluka Michel Moto. Bayebi que c'est le cordon qui s'occupe de l'action de papa na biso. Mwasi no ya kino to ya poto. Non maman mwasi na ngai na poto. Mwasi ngana. Te maman ba Gloria c'est qui mwasi na tuso asi to ka bwana ki déjà na ye wana maman Marie que j'expecte et la mère de mes enfants. On se comprend mais Masi Nangai, maman Akach, dans Kati Amikili, a ébi que Michel Moto, Azali Awa, téléphone eza na ndako, na affiché na mire. Naba nangai, merveille nangai ébi Michel Moto. Céleste nangai Michel Moto que papa na biso kwa sudi kamuna kisasa, Michel Moto, papa Michel Moto, notre papa nous dit qu'il est à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe Michel? Tu dois nous dire. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe avait déjà organisé, planifié des partis. Contre la mission à INC, Tozana Michel Moto, cordon, Bananga Bayebi, Mwasi Nangayebi, Batu Bayebi, il est nommé, il est à côté de Vital Kamerhe qui mène la coordination. Il y a tous les ressources de l'UNC, il a compte à l'UNC, Vital Kamerhe, Bazali, contrôlé, géré par Michel Moto. Mais côté IDPS c'est n'ayébité, nana ça que gérer, bah ressortir ya IDPS ce qui va outil pour tout bah yawa. Je ne sais pas IDPS à 35 ans, bah ça déjà n'a pas belé, je ne sais pas comment ça se passe. Tant hier Sinzili ay abengi ngai, abicha tu manabiso, na yawa batiki ngai, na zokufa, basiki na Steve Kambanga, na yebishe papa, ngai na ça na compte ya UNC. Yo oza mumundiri ya IDPS. Oh bato IDPS batiki ngami sikoyo IDPS ngai na siko na kusana. Na za iliko na kusana. Quand ta cash on ngara o malobe pas avec. Non c'est plus rapide. Ya ke ngai siko ka moyini ngai. Na za ko don't. Ya ngona ngana chena mutuke. Binu pe coordonner binu azanani. Parce que Vital Kamerhe a géré na makambo ya IDPS na makambo ya INCT. Vital Kamerhe est directeur de cabinet, il y a chef de l'État qui est chef de l'État pour tous les Congolais. Mais qui est des origines de l'UDPS. Vital Kamerhe est directeur de cabinet ya Congo, mais à son origine il y a UNC. Biso côté UNC, baché coordonnateur na biso comme monaye Michel Moto. Si quand on lui toye ba pasteur et pas phrase à Koufeli nini souci à poste à Koufi Passi ou dans un azora nationalité belge à Koufi Passi à sa belge mais à Koufi Passi tangwa yawa awa zongi na mboka na bango nanya bengi saki aina ko il est plus sur pouvoir il a bundela Tshisekedi asa mutu ya IDPS abundela Tshisekedi alors sikoyo aye et pas Tshisekedi. Vous comprenez? Il y a un compte IDPS. IDPS est bois qui s'y est. Alors, souci wana, yangone bomiye, n'a pas si abandonné. Akufi, bande konanga bazana poto, et pas France, akufi diwo ya Sony, diwo ya Passi, abandonné par bateau ya Bundela. Et ça compte, il y a Congo. To perdre les combattants, ya munene ba combattants nyoso, na kisuna nenga poto, et pas France, akufi diwo ya Sony. Par rapport au ndenge batu ba koloba ete bino bolazala tout le temps la poto kofinga koloba
balobi ete baibino bandeko combattant bozwa koyaka vulu kaka boki kaka ke Félix azwi bokonzo futi biye yo wana ozwi mbongo bana kuna bozwi oye nango awa mpona ye kozwa poste nga mpona nyokwami na Tshisekedi. Oui, et ça aussi en réalité yango wana yango zo biso ba combattant to wuti poto bazo nima biso awa te bazo linga biso awa te to za awa bandeko nanga poto ba combattant mingi ba wuti poto ba yawa bandima mite. Eza lokola ngai na ina lipate na ina kwanga te na ina marchandise te na kaka na mono kona ngane expertise ya ki combattant na ngane na memi mais heureusement que ngai ki komana ngana sena compte ya UNC je suis couvert par UNC. Est-ce que Zolanda mais bato basali ba combattant basali identifié par leurs origines basana pasi awa yango no sibino ba combattant à partir ya kuna pesa position na yo ozana compte nini tango zoya soki kaka na compte yake na kaka na compte ya komba na ke osala compte na komba na kin awa eza pasi botu na DSV jana sur vous de vous pertal botu na papi gene ba usbino réalité za ko de ka awa botu na sans rival apesi déjà bino position biso tozali na cordon na biso kombo na ye Michel Moto yo luka cordon na yo soko menaki action ya parti côté osale ki bitumba côté nini. Par rapport peut-être que nepe makambo suto komona awa balobi ete flash mwana mboka Vital Kamerhe beba boy ko yambe pa Félix Tshisekedi Tshilombo balobi ete oyena kwiti abinga komi directeur ya cabinet étiquette respect za lisusu te kuna namona bana Ligue des jeunes ko finga koto dokomi ko critiquer ngonga na lembonga basoti muto na lembonga bandaku nga Kamerhe na sombi ndako $1,500,000 na Nyangwe nyonso wana mami kami na muto wa directeur ya cabinet chef de l'état balobi ete akeko luka mokonzi mboka na kwiti mokonzi mboka boko yamba e tant que yo moko ayen so monde ke za soni mukolo ngai na kozwa dossier bana poto moyeba ke chatu na bino banga kate mukolo ngai na kozwa dossier ke Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi bazo yo kanate na koya na micro na kobanga te Kabila azaki meurtrier koleka Tshisekedi na Kamerhe na banga yete na bundisa ye lelo sana kisasa soki nga na zudi kambuana ke Tshisekedi Félix na Vital Kamerhe bazo yo kanate na koya na micro na kolobango mais bateke ba rimer ya lukuta puisque ba pesi batu moko mbongo baza na posa Tshisekedi Félix Tshilombo président de la République ba yo kanate na directeur de cabinet po basala zizani baza na posa bakabola bango tango babenganaki bango na Genève bakomaki bana mawa bango mibale bakei baganye élection na bango mibale lelo bakomi na bokonzi bango mibale odie bagere batika bango bagere bakomi koliga bakotisa zizani po bakabola mais tokokabwana te Tshisekedi Félix na Kamerhe Vital bakokabwanaka te bato bazokoluka zizani eza ya lukuta mais mukolo nga na kozwa vérité mususu andori oyo nazobisa bino je vous le dirai mais du moins jusque là Vital Kamerhe bana Ligue des jeunes soki baza kopesa bino mbongo po boluka zizani bokozwa zizani ya kosakana te tokopelisa moto biso tu alors munguna ko profiter biso totie nase puisque tozoluka mboka oyo et démarrer et kendi liboso touti na ba conflit ça fait 60 années ya conflit totongi mboka oyo te peuple congolais muto za ko souffrir soki balobi ke Vital Kamerhe asombi bandako na Nyangwe bayele biso ba preuve eza koloba na télévision te olobi na télévision kende na caméra akende na caméra na Nyangwe akuti bakolo lupango bike caméra asombi awa et puis tokati makambo te plutôt koloba ka na télévision mpona kosaliri bato wana ezali bango na peuple nani moto ayebi te ke garçon otuni wana ke azali na motema mabe alingaka kime na mboka oyo te moto nyonso ayebi yango tokoki kokupe te bana Congo Kisasa mais tokende meme na logique moto aza directeur de cabinet mapango na Nyangwe na Lingwala ekozala prix ni 350 350 $1,500,000 est-ce que na Lingwala wana na Nyangwe lupango ekozala 300,000 lukuta c'est du mensonge tokende na logique yake lupango na Nyangwe ekoma 300,000 jamais. Alors c'est-à-dire ce qui mapango est-ce que moto wana kozanga 10,000 20,000 15,000 ya kusoma ndako tokende kana aza directeur de cabinet akozanga mbongo kozoma ndako te babe akocha baconseiller molunge alingi baconseiller basala te nyonso kaka ye moko mais baconseiller molunge baconseiller nyonso basala ils apprennent nani yango aza conseiller na présidence kuna sa sala
David Moukeba. David Moukeba, ça la place de David Moukeba. Ah, tu as ça mukolo moko te IDPS basala te. Mbana liboso David Moukeba comme conseiller. Aibi musala wap. Il a pris sur l'état. Mais Kamera Sala, ça fait plus de 30 ans. Ils n'ont pas la même expertise. Alors, Bakoko Sangisa Makamoto, Banoko, conseiller, Orodinga, oh, Salamangung. Non, bon, Salate, Boyoko la Moussala. Basoko Moussa, Moussala, Moussala Boy. Alors, Abasalate, Bayoko la Moussala. Accord FCC cash. Na moni de bache moi la mboka Jean Bordeaux moi et moi mon pandi hein. To moni IDPS ba bimi, to moni pe bango bazu ba ministère clé. En plus sur 65, bango bazu 23. Au moni était accord cash moi comme kaka ba IDPS bino yente bazo ko ba comme ko bois qui sabino. Non, ba ko bois qui sabino. IDPS na UNC to zali munene ndenge mon côté. C'est ça la réalité. Il y a une négociation, il y a IDPS 4. C'est par rapport à la dimension, il y a parti. IDPS a 37 ans. INC a 9 ans. Tout ça, il y a tout un Kamayo qui représente Bisso. Alors, pas partage égalité. Le rôle des 23 ministères, INC 11 et demi, IDPS non. Attends, 3, attends, 5. Il peut se passer bébé, tout ça n'est pas bon. Il y a un bolat qui va veste Sikalo à Bokuli, Nicoloca et accord à Pama, bolat qui va veste Sikana, ça pas toi. C'est ça, et ça, accord à Pama, des accords. Vous avez comme vous savez, beaucoup ils vendent l'accord, politique ils vendent l'accord. Ceux qui ont un accord pour réussir l'accord, pour la paix, il y a peuple congolais, il faut pas se payer là. Ah oui. 23 ministères. 23 ministères, il fallait que tout soit 5 ministères, puisque dans le Parlement, cache à 50 députés sur 500. Alors, ah voilà. 50 sur 500. Il fallait que tout FCC soit nyonso. Mais les gens ont très bien négocié. Tous 23. Il faut tout ça. Justice bopesi kuna. Nyonso bopesi justice n'a défense. Selon la constitution congolaise, le commandant suprême des armées et de la police nationale s'appelle le président de la République. Le premier magistrat en Bokoyo, selon la constitution, s'appelle le président de la République. C'est-à-dire que le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, ils expédient les fonctions administratives. Ils ne peuvent jamais engager le pays. C'est ce que tu peux travailler avec n'importe quel ministre de la Justice et ministre de la Défense. Ça, de l'autre côté, puisqu'ils ne dépendent que de la présidence. Bon, comme moi, mboka Alexis Tambo, to kase le quoi a changé ta lobiete. Ya zawana pote, abunde la Joseph Kabila parce que Joseph Kabila zana silita zalika rakoza la seko na seko abi 2023 o zawana pona Joseph Kabila. Wana za théorie. Selon la constitution, Joseph Kabila kosonga président na mboko yote. Le bobo sala coup d'état peut ko simbakate puisque bango baza 500, peuple congolais na Kinshasa to za 15 millions. Toki pe toko zonga moi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo a simbi flambeau ya lamuka ye wana bandeko ne bafundi kuna na Bruxelles au na septembre ke ko samba pona makambo héritage oko moi nyonso ba que Jean-Pierre Bemba parce que batu fufu te danda kuna sucré batu badia kate et ça makambo Jean-Pierre batu so ba yibiango yango di semence wana asakampare na biloko ya papa yango di muto ningo wana siki na posa ko diriger Congo. À ce qui ministre de la Défense, à ce qui ministre de la Finance, Économie et Finance, quel résultat il a fourni? C'est un monsieur égocentrique. Il veut tout avoir. Yangonde, bandekone baki kufundaye, mon yon soit tatakangi, keye mwana liboso, adi ambonga papa ne, azan la justice belge kosamba, yangonde azonga kino kipoa ke kosamba, na Belgique na bandekone. Par rapport au fait comme l'absoko chuté, mayo ekolekana na mboka Congo, gouvernement ekobimakan, jeunesse congolaise na balabala. Gouvernement mukolo ekobima ebima, tozana posa, gouvernement mukolo ekobima ebima. Voilà. Voilà. Gouvernement mukolo ekobima ebima. Lelo ezali kotambola sans gouvernement wana tozo sala musala na kati ya mboko oyo yango nde tozaki kokende tosinzela pour que gouvernement mokolo kobima ebima gouvernement oyo bakongolais bakosepela bakongolais bakose retrouver na kati ya gouvernement tokende tozonga ete balobi ete yo kokufa bamusu alobi Margot Chatumba koma mbeyambe alali ya caméra déjà bae muninga nao Bokechu premier na batongeli ndako pa Katumbi arate. Et soyo ko sala ka combat ya ami, mon ami Kamere, mon ami le père des orphelins.
Non, nayebi sûr. Soki bato bakosala politique pour na bandako, bayebi politique te. Ngai ndako na ngai nakotika na kozana kimia tango peuple congolais population oyo et ko banda ko so bandako balali bien. Ndenga chato bana komina esengo. Bato bakota na politique oyo basomba bandako, basomba mamituka, bakosa peuple congolais. Peuple congolais azana passe. Muto azokota politique pour so mandako. Mais yo kuti politique pour ça le peuple. Peuple azo la libanda. Peuple azana biloko kolia te. Peuple yo la ndako acclimatisé. Ba miibi, ngani ko sala politique wana te. Ngana sana posa na libanda ko na peuple. Peuple congolais mukolo ko so ndako. Tumunia peuple congolais komina ndako, akomina musala, ni ko sa. Soki le muto finga o chatu bazona libanda. Mais na zona libanda ko le peuple na ngai congolais. Na kuti peuple congolais zona libanda. Soki le ngana libanda. Et ça problème te. Na monyo c'est diminuer na diminuer mais peuple congolais a diminué ça na nzala. Ngana ko so di bumune ndenge nini. Soki le mutu di bumune na yibi muyibi, aza ko yiba. Tala chatu baza ko nyokoma o puisque ezako la kisabino ke awa congolais azo nyokoma toza bien te na kini tozo zelekiseke ya bongo service makambo tango bokumene di bumba bandiko bima peuple congolais pe santé ezongi bokumene ke Congo ko sala bien. Merci beaucoup l'Emsa Congo France to comme l'Emsa na suka en tout cas mo lilo basuka continue à bande kono ya ngele le basuka pe ko lobi pe na population congolaise. Bande ko bazana poto bako sabino te. Awa tozana kati ya galère. Situation nano ebongi te. Démocratie zana na pasi mbeya awa. Batu bazana na nzala. Batu badena nute, batu bazana misala te. Toza ko bunda Tshisekedi to surveiller, Tshisekedi à la kekibisoke, à la kekibisoke, école est gratuite. Tozo c'est le septembre, classe gratuite. Ce qui classe est comme gratuit. Nakoya mikolo bisibino ke glace comme gratuit. Pour la minute oyo, toza ko surveiller bango. Peuple ya diaspora, awa toza ko surveiller bango. Tope sibino situation ezana no mbilinga. Merci beaucoup la Congo France, moi mboka Bishop Chatumba lobiete. Situation eza mbilinga. Merci vraiment mon patron Didi Dipumba, merci à Gisèle Tati, Prince Motema Prince Giclo Winner couple Kanyaka na Londres, mon Yves Bouboule depuis Londres, Napesi Jean Sibomo depuis États-Unis, Boté, Papi Batia, de Bonhomme Lissanga, Papi Batia de Bonhomme Lissanga, puis tout ça de Lausanne. Merci à mon vieux Roger Louma. Congo France Ekara Moulaï France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com